bozo bongo libaku ya kolanda ngai na ba tablette na bino na ba téléphone na bino pe na ba télé na bino. Merci na confiance, merci na attention, merci na ndenge boza toujours ebele, merci na fidélité na bino. Lelo déjà chaîne na bino c'est elle nous suivi une année, plus de 8000 abonnés. Merci na ndenge bozo s'abonner, bo s'abonner massivement parce que à tout c'est la bino musala sans polémique, sans kofinga, sans soki pende nini ba critique na bino ba remarque na bino tout au bosala nga au bosala chaîne na bino c'est elle nous suivi et ça la biso bien pour to améliorer ba encouragement na bino pe et ça la biso ka bien ning botine na biso ba message ba encouragement et ça la biso bien et on a toujours pour na kosel la bino musala pour bosser là. Alors semaine et là mon abino so bino mo boyebi makambo ezali koleka awa na Kinshasa pe kuna na France na Saint-Étienne likambo ya refoulement ya ba jumelle et Allégré ya na Ketia o bazala ki bongo refoulé ba refoula ki bango ça fait déjà un mois bino mo bolanda ki ndenge ba parents ba leka ki na internet pour na ko déclarer refoulement ya bana wana maman na bango o liboso bobo aleka ki ke aza maman na bango te a déclaré ki ke bana wana bazaki refoulé et pas papa na bango azali o lelo vérité ebimi ki aza papa te aza bon oncle na bango et puis père biologique na bango pe azali awa bango nyoso baza ana Kinshasa précisément na commune ya Makala. Alors makambo zopesa mo muke confusion pourquoi papa Roger a refoulé ki bana tozo yebatelo ne sala ki papa Roger a refoulé bana qu'est-ce que attaque indoki attaque impolitesse est-ce que décision au papa Roger azwa ki ezala ki malamu toyebite wana et engagé kaka ye bino bo mona ki ba propos na ye ndenga s'expliquer ki na micro ya quelques chaînes sur YouTube o pe ba sala comme ça lokwa biso apesa ki bongo ba point de vue na ye bolana ki pe lisusu ndenge bana susu baki ko ndima ke papa Roger nazali papa na bango tazali oncle na bango bolana ki pe lisusu ndenge bandeko ya papa Roger o bazaki contre ndeko na bango o aleka ki na émission na bana bazaki contre bongo mais lelo lisusu tous les sabino nous ba image oh et c'est pas ça qui hier dimanche na kati ya famille parce que mbutu et continue entre bango mo bata famille bo kanisa lisusu te ba komi ko bunda ba komi ko swana par rapport à likambu ndeko na bango asalaki ndeko na bango alekaki na télé selon explication na yepe alekaki na télé wana po alekaki ayebaki te kazo leka na TV yebaki ke ba yo salisi interview po na akende na ambassade interview wana ebe ke bakinoti na ambassade pour na ko soutenir bango ambassade et soutenir bana na bazonga parce que bana déjà papa déclaré bango baza lokola ba française yango alekaki asalaki interview wana akansaki interview wana ekomema ekokene directement na ambassade de France en passant la France et étudier dossier wana et puis baye bandenge kozongisa bana na France parce que bana awa ba mesana te comme la main il y a besoin que ça va cocater en plus de cela condition de vivre ndé bana ko vivre kuna na France na Saint-Étienne na awa na Kinshasa na commune Makala ezo correspondre à mukete yango démarche wana maman asalaki mais tous on a une image ndenge et c'est pas ça qui na famille il y a papa Roger Makiese bon tout se retrouver juste après monsieur Isaac Madiengila ngai nazali mwana ya liboso epai ya papa Panzu Nathanael na mama bakanga na Marceline. Papa na ngai akufa depuis 1973. Alors Titi Nsona Mpanzu yeyo azali petite sœur na ngai azali 5e na libota na biso. Alors beaucoup de monde na Minute Koya, beaucoup de monde na Chantal Mangoudi et puis maman. Alors, hier Azali Cynthia Tata Moissia. Ah, Tata Moissia ba ma passa, pardon, Tata Moissia ba ma passa. Ketia na les grâces. Tata Moissia ba. Ketia na les grâces. Bazali bana ya nani? Yo Tata Moissi olobana. Bazaba cousin nanga côté. Merci. Biso tovandi na balabala Mathieu 102.
bongo bino olobi papa na ye Godé papa na ba mapasa Godé avandi wapi Il y a là Matthieu 27. Matthieu 27 nakanisi boza ko landa ye tantine Chantal Mangoudi aboti bana boni nande kona bino Godé Bon, baboti 4. 4 sikoyo banani na banani Jani, Ephraim na mapasa. na mapasa bon merci nakanisi to yokani nanu dans un premier temps mais oyo etikali toko landa nasima bolanda kaka évolution ya masolo ndenge tozali kokende. Voilà, merci Golo Maëla babi soda makasi babi vraiment fidélité babi soki le lobo ça Tobito ça sa carte à ma fidélité hein Jidis Ngoy Chimen qui a là tout ça sa carte à ma fidélité à ba membre mutal bosso to pesa carte vous allez à Golo Maëla moi Dubaï et ça les bien hein Chimen qui a le lobby ni Jidis Ngoy olobini mpona Golo Maëla papine zola mais so propriété privée olobini mpona Golo moi Dubaï et ça les bientôt moi Afrique d'ici et ça les cas bien parce que il est vraiment soda makasi côté musala aotika bisote Billing Kulu mokonzi babi CPI ya ba mama Weston na kata Suède ozolandanga Kim Kimboko le bourgeois gentilhomme na Belgique motomoko bien Mimi Masonga Dilou Masonga bourgeois gentilhomme na Londres yo yebi muyo moko Sami Ndombele rien à dire. Merci na bino so alors le local de na bino bandeli affaire ya papa Roger bino moni ndenge na famille discussion ndenge bandeko bazokangela bongo koko ya ba mapasa pourquoi andima ki pe koleka na TV bango basala ki yango kande expliquer bino ne bandeli basala ki on bakansa ki ekokene directement na ambassade ya France pour basani balukila bango solution et non ezala médiatiser mais cause la peut médiatiser na mon tous autres vont pesa ki bilam so ezala on peut mabete ezape mabe na part msusu pesa mabete la msusu pona ko bongisa nzela ya bana wana bazonga bongo place bazali mais mabeka po mbutu na ministre na famille eza ko santé famille eza bongo ya kokabana mais na ba kilkambo na solonga mote aza bongo na ndeko na biso mama Dodo aza bongo mama aza responsable yebi moi mukie dossier wana pe en plus yepe aza mutu ya kawana ye aza na kawana bana na ye bandeko ne pe ba docteur yesko ba docteur bango officiellement mais à quoi expliquer biso moi mukie no makambo non et c'est pas ça ndeni est-ce que kotana papa Roger bazana tort to bazana raison nazo pesa déjà mbote na invité na bonjour maman bonjour maman boni malam kakayo boni santé bonne makambo santé za bien makambo to za bien en forme à part moi makambo et ça biso pasi ya bano ba refula ki yango tozana ngolelo a voilà maman Dodo c'est là que ndeni ko ke bana mo ba jumelle mo boye bana mo ya mike 10 ans bana mike vraiment 10 ans ba ki na poto ba sali kaka 2 ans et puis ba refule et ça ki nga pasi que ba refule bande to ka liboso ezali parent biologique après to ka oncle. Et ça qui passe, c'est que va refouler bana pona problème soit impolitesse, soit il y a sorcellerie. Et ça qui passe, ceux qui réellement azaki oncle ou adopté bango légalement, à quoi jamais qu'on tolérer biloko ani salam. Parce que sorcellerie est malade. Et si là, impolitesse ba idikango. Il fallait à mécanisme commettre camion en marche aïe qu'est-ce qui se passe à la maison parce que les ananda côté atikala na moi c'est à quoi directement qu'on réagir bon côté et ça passe voilà et ça passe kaka ndengolo bito monde vraiment plus bande ko bazo na biso yope oza au courant nango yebi parce que oza la Kinshasa o mambo vraiment ezaki nango en cachette mais na minute ezali solo o ezobeta bana Kinshasa li solo ya bana wana ba refoulé comme on ndenge ba refoulé bango bazoko ko vivre te mais na minute oyo mbutu eza na kata famille awata koma na dossier mbutu mama na bango nanu ye moko alekaki na TV ko lobake bana wana bazabana na ete bana ya ndeko na ye na ebite po na maman na sala ki malamu to na début maman na sala ki mabete parce que eza kuna na France ba yebaki baza bana na biologique
to agar ya ndeko na ye biologique na akokaki ko trahir ndeko ne directement te. Il fallait garder secret wana jusqu'à ce que awanga na vraiment que ezabanité ça peut être abanga qui l'air na France ba yoka keza bana n'était pas yebindenge kuna ba vivate ya banité ça peut être causé tort na musala na mikandane. C'est pourquoi garder qui à ça qui on pona ndeko na ye à cause de problème. Donc ndinga sala que ça pour protéger l'identité. Voilà, pour protéger l'identité ndeko na poto atayo lelo ou adopter moi na ba apprendre que mon bana na ku baza bana yote un peu on dima qui on a monté maman au pesa qui ala ki sibino que à ça qui on pona intérêt à potote ma pesa qui ndeko ne bana na monté maman ko. Voilà siko avant de continuer en profondeur alikambo nebite yo pe oza moko ya ba parents oyo bala na baza libanda ya mboka nebite tango pesa ka bandeko na yo pona bandeko no tomela ba na poto bosala na bango ndenge. Bon nga précisément moi na liboso lelo aza na Louvain-la-Neuve akenda na papa na ye mais papa na balaka mwasi mususu adoptaka mwana nanga que non nga na koyi ko bokola mwana te pona bali yepe akoki ko bokola mwana te po abali to le kaka na jugement toke na tribunal de paix tout main d'enfant ba adopter mwana légalement mwana aye kokinde lelo soki mama wana wandima ka adopter mwana nga soki aye alobi na que aza mwane na koboya te ou bien soka fundinga ki na récupérer mwana nga akro funda nga je tort parce que na pesa qui est mwana ça adopter qui est problème sous ces eaux c'est passé les années. Est-ce que papa Roger à partir ya Congo adopté ki banana légalement tous aka mikando to kenda osala na poto que na adopté que légalement te ka ndenge za ngunda boaki a déclarer banana luka bana ye ngomoni abingse. Voilà ezo sala mape mingi ezala ngo mwana famille ezala ngo bana libanda te mwana ndeko no a mwana na yo mwana ndeko na mwana yo mais eza pinza raison te eza pinza raison te parce que petit frère alandinga mwana na ye oncle na ye mutu amema mwana na poto l'air basé mariage na mwasi na mundele ayebisa ki bango ke azana bana misatu abotaka bazana Congo baza bana niti bana bandeko na basi mibale bana ndeko na basi moko cadet na bango ti lelo bana bazana poto ti bana ba poto moko na bango l'air amona ke non oncle mobulu boyeboye mwana la koksi 18 ans asenga liberté na ye afundi oncle na ye mwana koma ko vanda na foyer l'air accueilli afundi batali baye basali ba enquête ba montre que non la fille avait raison ba récupérer mwana. Alors pourquoi pas papa Roger asalaki eloko wana mais bana baza mike wana mwana yo lobi déjà zaki okola akes afundi si par exemple oncle na que azana problème akena l'état fundi mais bana wana so baza bana mike baza ki capable te okino kusala kufunda net par exemple papa Roger wana ozaki le quoi papa d'abord parce que bango ndenge bavanda ken na baby ke wana papa moi c'est papa Roger maman bana na biso ya Congo na ya poto bandenge mote bana poto baza vraiment na développement koleka ya biso mokutu banda bana bayebi ke tribunal mort des enfants ezalaka bakomo ko funda ba parents bongo bana baza déjà à 10 ans parce que cause à la peine école biso de fin grand frère nanga moi si nae abalaka deuxième femme na donc de France par pamba azui mwana nae na grand frère nanga akena e poto so le ba komi kuna moi si wana akomo maltraité je crois mira soko zolanda o histoire o akomo maltraité Myrta maltraité Myrta bayaki azwa ki na âge 9 à 10 ans azo maltraité Myrta siko azana na Bruxelles azo maltraité Myrta soit que classe azo vanda mawa maîtresse nae ayo comprendre a bengi a poser problème nini pourquoi tu es comme ça moi on dit ko expliquer à la maison ba bengi si maratre nae ba poser semaine wana ba moni moi changement jusqu'à fin ba moni kezo continuer ba convoquer papa na dans sala na sep ba convoquer papa ne l'air a eu possibilité que France ba expliquer à monaki mwana vanda na foyer le quoi ina mbongone a préféré ki mwana azonga Congo après azongisi na poto ndenge na c'est ça to eloko ezanga ki oncle
c'est vraiment ce que qui banana yé oh ya bota qui na moi si mususu azaki bana yande côté alingazwa solution te alingazwa solution il fallait que ndata na foyer moko a poser problème ata na mairie non ta problème za on ndako boye benga va trouver les solutions sorcellerie c'est bien bon ndoki alandaka partout tobi ba histoire ebele na Congo o on a bandako sokola na mona se retrouver na mayanjil ezani sorcellerie ndoki so lo bien lando mama ata wapi Hollanda. Mais c'est quoi maman de l'ondé qu'est-ce que communauté congolaise parce que ma camana vraiment na minute sur réseau pesa mon qui désordre bande de connexion ba congolais ba télémi na kambo tali papa Roger il faut pas souki sa papa Roger na habité en tant que maman to mi chasko na place ya famille wana est-ce que ça malamu na makambo no sezoleka eza malamu te bakoko souki ça été parce que azan de kona bango l'horreur est humaine le ko ça na sens ya bis bande de connexion famille na bi mi chasko na ndenga oza membre famille papa Roger parce que communauté congolaise donc ba congolais bande on biso nyonso o bazali bana mboka baza en colère contre papa Roger na acte o asali ya ko sokolongola bana awa bana bazaki kuna na poto ko parce que yé mutalongola ki bon pe awa a déclaré que bongo baza bana nae ba futa ki ba biye ba matina njili ba kei France atiki bango azongisi bango famille ba yeba kiteke bana ba goya Kinshasa a brisquer famille kaka les mêmes jours tant bana dia baza na avion a bengi bonke bokini ko za bana en tout cas papa Roger asala ki mabe makasi il fallait ayoka baninga tozana mboka ya mupa mboka mundele oyo yokuti wana baonde premièrement bandeko nayo eloko asala ki ezabia wana utoloba il fallait pas asala yango il fallait aluka solution moko azaki ça peut être eza faux bana wana nyonso impolitesse ezate ni ezate moi si aye nandaku era boti aye les aboti aye trouvé que non bana wana bazala bana mobilité ba avantage nyonso bana ba ozanango yango wana bana na baoza akotisi déjà motema mabe mais moi si wana ba neti moi ça papa Roger bana wana ba yena misu na ye mto akeye bana bon bana na ba yena misu na ye ça peut être par Roger alinga bana na makasi les balinga to yebite vina bon les balinga na ki les par Roger ba avantage azanango lelo yango azalaki na ngote yango azaki na ngote ceux qui eza bongo te ceux qui ezaki sort ceux qui a sur les sorcellerie ba salisa yango yaza maman moi ça papa Roger aza maman ceux ezaki bana o ya boti baza bandoki akozongisa bango na Congo au luka solution ndoki eza malade ceux baza ba ben poli au sani au luka éduquer bango ceux qui ezaki ya ye moko ya boti ceux soit ezaki bana bandeko na ye mwasi est-ce qu'elle nga salango pour l'interrogation moi ça papa Roger aza maman so ezaki bana na ye mbele asali yango te alinga garder na mabena malamu mbana na ye mais ndenge to yoki bana bazesu na maboko nete mibalo batikalaki bana oyo mibale oyo babo papa Roger aza ba mibale baleka na télé na mona moko tout monde que je pense ezaki bébé na mso vanda pembeni abuta na fi est-ce que oboti bana loko ba refoulé mi bala mundele ayebi te ke bana wana baza ba fa adoptif fa papa Roger avec eza bana bon loko mi balé wana ba ki to mundele o mona directement ke o peut baza nanda ko maltraiter bango le temps basa banquette basa so ki lelo ba ko trouver ke bana wana baza ba fa biologique ya mobali na yo te oyi malheur nini omemeli mobali mukandani ekobeba makambo bele eobeba bilinkulu mokonzi babise pays ya ba mama Weston na kati ya Suède ozolandanga Kim Kimboko le bourgeois gentilhomme na Belgique moto moko bien Mimi Masonga Dilou Masonga bourgeois gentilhomme na Londres yo yebi yo moko Sami Ndombele rien à dire to omemi na to bosali décision moko oyo ndimi mobali no sala maman eza décision malamu te ebebisi déjà foyer na yo
Mais maman paye na ba témoignage na sali ka biba na bazaki ba impoli bana ba l'homme so na bana ba no sala niti par exemple ba besoin na bon na kata chambre maman ba ko ya ba kutanda ko sa propre mais solo ezala kana ndako on dirait bana basala ka ba on dirait te mais bana basala ka ba besoin na bon na kata ba chambre donc maman pas avec elle est là bana wana maman zakele est na bana wana c'est bien mais question na ngeza soki basala ki ya ye baza kutu bana mbanda te ya semiki so okobota mwana mususu insupportable mwana na yo obwaka osala to mama wana atie papa Roger na erreur moko il fallait pas balobi celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur mais papa Roger a trouvé malheur a trouvé malheur na ndeni lelo nde babotoli bana wana mundela linga ba bana oyo ya tikala kina bango lolo kwa bazwi bana mbala tikala bango basa na banquette alors ba banquette soki bana na pe za maltraité lo kwa ba o bazongela voilà bazwi bango là mundela ya ko découvrir que papa Roger kosaki ye bana wana baza bana na été abotaka bango te avant mariage alukel mobile nini so mundela de découvrir que bana eux ba refoulé que baza vraiment bana na été baza bana sœur mais aussi longtemps na l'état il a déclaré que bango que baza bana o ya botaki o bana ya botaki azora pe mbongo na compte na bango moi que moi si wana en tout cas azane mamate pour lelo non to komi France te meto yebi qu'est-ce qui se passe na France que so boti mwana liboso après 3 ans bakati mbongo bobaki si ami balé après là bo comme na 3e de batiki mbongo abana mozaki déjà na avantage comme na 4 bozo zo mbongo na compte banana il y a 1 mois bazana Kinshasa mais bozo ki mbongo na bango mbongo bandoki yo ozo continuer ko loboko la bana yo lelo soki babotoli mobile mukanda yo mama osuka wapi et comme on a boy nanga na bana nanga 100 mètres mais on met le mobile problème on met le mobile problème que moi si abto muto pesi rapport et pas mobile eza moi si ye muto mobile akoma ki ça peut être mobile akoma ki mal à l'aise nandaku aola la pongi malamu te via poto to yebiso kuta na Congo moi facilité la rezala mobala ke kayu aya boye makelele mobala zongi boye aya boye makelele amonye leki tikana zongi sabana ngo na vanda kimia nzoka amilukeli malato moi sine apporte malheur to so na bina kende pas mobali à réfléchir te moi si akoko sauter biso na ba yara balobi eza zakala c'est que ba tila ki zakala zakala la kisi vandara wanu lo ba elote OK vandara suko signification on devant na kolobe nyoso na osale pano zaka oui alors ba tshela ozakala to nyoso mwasi alobi na yo o vérifier te okenda kozo bana na classe te le mo sa pesi au rapport sani te bana ndeko nanga soit bana nga donc on a cause en classe na poser ba même quelques questions na yeba ou bien ba vacances boye ozana ba mite na écarter na bana o ba kenda ta vacances na tala na nous situation c'est ndeni est-ce que papa Roger na vie na yo o trouva déjà que non ba kamo boyezo ye la yo eza problème suna za bandoki na ndaku to oche kimunyanga oyebi ke no lo kwaza manyanga kuna toyoki babi déjà toyoki balobi ke na famille parce que biso moko na biso aussi biso ba caisse na ndinga malgré to limite ko bima tozo ba information sur il que papa Roger pe autaka ko bela makasi kuna na poto yango sali ke mo ba makambo eko mama psychologie pe hein na koza na za malaria na yebi ke mwana na ngai ou bien mwana ndeko na ngazala ndoki eto na yebi te ba prenanga ke mwana na boko la ndako aza ndoki ezaye et surtout bino bana poto ba pulmonie pamba o malili leki pulmonie et selinga makasi no ke musala te oyebi papa Roger on bazo caresser papa Roger tu sais cette fille le col ezaki na mutu no bini le kwa na beli obiki aloke pa bana bino mbala suka na bika ozwaki no traitement obiki olobi pona gangela bana yango na biki wana siko oche tellement to ba manyanga bwana ndoki okanisi ka ke no wana mwasa lobino bino ba manyanga bandoki alochango na mutu osali ndeko no mabei osali ndeko no mabei na mito ndeko no za millier na quartier na famille parce que na famille ezali
lokola nga bazwi charge ya bana na nga ndeko na nga mususu asepeli na ete alola ba refoule mwana nga na salini babeti maboko aloba nga kanisa kinini azwi akante papa maman papa Roger bana mibale oyo boti mwasi na obetela tolo lem suba osali soti ka bandoki wana mibale wana bakoyi koede yo conseil nyonso mwasi apesaka ezala malamu te. Est-ce que moi c'est azar comme maman moi ça tikala na bana ndako yimto na tikana bana ndako yimto bi comportement ya bana papa bima musala neti na ba poto des papa uta musala ko musala 5h30 6h déjà libana kozonga 19h fatigue aklem so lié moi c'est mon là abukani na muta oyeba bédication nyonso makambo ba comportement bana c'est maman wa ne pesa papa rapport on pesa catégoriquement fanzi parce que ya zala ndako te quelque part c'est faute à papa ça. Faut à papa Izali. C'est pas dit au papa soro kenda musala du 1er au 30 nde oyeba makambole kananda kuna hote. Est-ce qu'on est dans le Congolais va battre millions de minutes yo poté parce que yo pe na moyo nzero se pele la comment tout ça vraiment na kanda. Ndenge ba ndeko na so vraiment battre millions siko commis déjà l'état français et simbi makambongo. Moi le kola l'état français et simbi makambongo. Premièrement, bon, nazo on ndepé toyoki que maman ya bana na kenda ki ambassade. Elle n'a pas tort. Elle n'a pas tort. Nga azana mwana na Belgique. So na mwana ngaye azana billet azana ninité. Azonga. Non sani. Non kenda na ambassade, azana congolais te. Aza belge no kende bazongisa mutu na bango yango mama na salaki maman na vraiment toyebi na il faut que to vérifier golo ma to vérifier ce qui tire réellement maman na parce que ma émission oh maman na salaki selon maman selon ndenge biso to solo le malgré to sali interview te parce que to mone ça important te to zo sous maman wana to lexe na interview mais na ndenge biso to solo la ki na ye poser ke no kaninga lobaki ke ye a salaki émission wana c'était juste pour n'a pas même en ambassade et non ils allaient médiatiser ndenge et comme médiatiser il y a pas quoi jamais que ça là pour na à salir famille naïe maman ndeka olobi maman ngwa bakite ye bila baye akanisa ki ba ko memele ngo na ambassade pozwa solution bana nae bazonga ne fisque na foyer ba vanda mais papa Roger azana possibilité nyonso récupérer bana wana vie na bango social na Kinshasa na vie sociale au bana ba komi nango eza différent plus précisément na komi nini en plus papa Roger ayebi biso nyo tout oyebi que non exemple so balobi ke na ngiringiri vini na mema ngiringiri naza selemba eza na ba quartier so balobi nanga cité verte upen je sais via cité verte so na selemba kota wenze na bi vini ba mima so babi na makala je vois directement maï passi courant passi bana ba message na ba split bana ba message so bana ba mela ma pompe nana osombela ba canadienne le msubanda ton to lete moi Thomson o babenga mwana na mwana bana ba message na ngote au moins que vie a memi bana wana eza yango te lelo bana ba yo bela ba typhoïde baba malade bela ça peut être maman na bango azana possibilité wana te so possibilité zali azongisa bana est-ce que mon beaucoup na l'état azongisa bana makambo comme na l'état bana baza ba français hein risque aux la té pour na papa Roger risque ça pour na papa Roger pour mundia linga ba kosete et Luka ba passer le papa Roger mes enfants tes enfants le sobe ba passer na examen ADN aux moins que pas Roger ça kana danger parce qu'on a na danger moi si le lo ceux qui ba bote pas Roger kanda ba refouler moi sa poto et surtout ndeto yebeli basi en France atikali na ye hein atika na oluka mobali mususu bavandi na bango est-ce que monte que lo ceux qui ba botoli papa Roger Mukanda par exemple to souhaite monter pour na makambo ndenge zo kendele et que ba botoli papa Roger Mukanda pour déclarer que bana wana lelo bana officiellement et bani ke baza bana été l'état landeli makambo parce que ça déjà risqué alandeli makambo wana abote papa lelo papa Roger lelo Mukanda papa Roger son Kinshasa sort na famille ndeko nanga yango na lobby erreur eza à partir ya adoption biso na Congo tozwa adoption elo moko mutasengi yo mwana pesa mwana na vana mwana ndeko nanga opesi
mais ceux qui papa Roger adopté qui banana légalement problème exacté à cause on a raison que non na ça qui bon bazonga nanu pour na arranger na moi sinanga si on a récupéré pour ce quoi adopter moi à quoi moi na yo hein mais ce que soit pas Roger adopté qui bon le nani gouvernement français a dit non ce sont pas tes enfants oui ce sont pas mes enfants biologiques mais mes enfants adoptifs les documents leur papa signé et tout yosko ce qui a un document à mon côté au parent biologique ba signé qui te montre place risque à papa Roger mais ce qui a un document d'adoption légale à quel que soit banananga na saki bongo na rééduquer bango ba mona pas ndenge za na bongisa makamna wanyoso si on a récupéré bango ça un problème mais ceux qui adoption légale exacte ça un problème parce que ce sont pas ses enfants. Mais est-ce que biso bande connexion ba congolaise et ba congolais est-ce que ba sala ba tena vraiment la bloc adoption ko adopter ba maman ba tena nango te ngamoko na za moko ya problème wana nga babokola nga epa ya mama lekinanga oyo mama langa landi o mama ngalana azena mbongo makasi atikala ko bota te na vie adutaka auto azwa okaka ndezalaka yakaka ina ye azwinga na vanda alors ba bien na ye nyonso nga na ye bakio nyonso benga nyonso partout ba ye bainga mwana ye mais mama ye kokufa papa bokolinga aza un colonel ba o ba yebinga o ba omona ba yebi aza colonel le mama ye kokufa papa balukelinga nakendo funda ye wapi Paul bina mama babota te ba okabula 50% famille ya maman bana bazate ko fune tandis que soki maman leki nanga zalaki mayele papier anga adopté nga légalement que moi nanga penza zuma boko ndeko nanga papa nanga signé maman nanga signé je crois lelo biloko nyonso maman nanga inga revenir et pas nanga papa nga zwa kaka 25% non 75% nyonso elinga ezalanga yona pesa conseil papa ndeko nanga eza biso nde to botibo ndeko na yo alobi naza na mwana te ou bien nga naza possibilité te nazwa mwana bokende na pesa ye mwana bokende na ye adopter mwana na légalement parce que to yebite ba réalité mokili donaka oya papa Roger osoka adopter ki bana ata makambi komi ata zongi bana e na Kinshasa ayo ngake causer problème te soka adopter bango parce que soka adopter la qu'est-ce que bana ba komi ya yo malgré papa na bango na mama bango bazali mais ba komi ya yo na problème aussi par Roger adopter bango légalement azana problème te to bana ba komi ya ye le baba parent on ba kende ko ni l'adoption na bango parce que na ko sala na bana nga nyonso po ezayanga si ko soki adopté ki bango te bana bazaya yete eza façon biso ba congolais tozo ko edane ndeko nanga aboti kande moto botaka oboti na classe ou bien aboti na mobile mo possibilité ezate ndeko nanga olé ndeko nanga souffrir olé na benga je sais pousser na poto ya osani de préférence na benga bana na bana le ba okula ba aider tobo ya kate parce que bandeko na biso vie pe ba ran sociaux na biso ezo permettre to pesa mais en tout cas eza bien te tozo mayele na likambo ekweli papa Roger pour le loso raza mukanda taba ko funde wapi ba mes enfants je fais ça pour leur éduquer ce sont mes enfants alors papa Roger et Kaboni et combien de parties pour papa Roger contre papa Roger oui maman ba oyo ba sepela ki tendenge banana bakendaki ba ozala pour papa Roger ba oyo ba sepela ki na bonheur bana wana ba ozala contre papa Roger po ngalo bibo obengisa ki mwana ya Tabita na poto otika ki mwana ya Naomi non nem sunga na kokiko kondima ndeko mususu ou bien maman aoboyati ye pona nini akobi dépendant na famille pe na ndenge bato ba vivre ka baba ndenge bato ba vivre la kana ba famille na bango na mabota na bango ndenge ba éducation na bango éducation à famille éducation à famille ngakutu en passant on peut sa grand frère na mbote Gérard Kamba azon kosi na ndenga boko ela biso bana tindi ya bango ba minerval et ça la biso problème te oko tindi la papi chonko simbongo otindenga dodon ko simbongo te sangelo te ofute mwana daki nko simbongo yango tindi te selo te parce que mwana ya muninga soka zui
yo PCP là au salisa yo voilà et pour yo pas ozwa mais ba misusu eza bongo te ba misusu eza bongo te maman na koko boma Naomi hein likola mwana Tabita. Voilà, merci à maman de donc aussi vraiment merci de la disponibilité non quand même bah oh bazaki mon na moi koé baté par rapport il y a likam oh tout bito la délango problème et causé papa Roger za likam ya adoption donc ceux qui papa Roger a adopté qui moi bana wana et qui a comme qui na bango na ata benga azongi si bango na Kinshasa enga causé problème té de wana des explications ya maman Dodo parce que epé moi qui est azana famille na libanda mboka aibi makambo na pe na famille na bango makambo na pe et salama yango a éclaircir biso dans na ministre papa Roger Makese aza en danger. Papa Roger Makese aza en danger ce qui azana adoption légale té aza vraiment en danger. Ce qui azana adoption na danger ça té bana na ngamoko mwana ngamo pe aboti to yebi ba to ebelete mwana mutu makasi na poto momeli diamba azongisi Kinshasa keno mona pasio ezana Kinshasa soko changer si manana sa nini na obenga yo soki ezeki ngamo est-ce que mutu ochela munoko mwana ngamoko azonga na noa amona na tolia na mbolongo na awa si manana sa nini azonga za para musu baza awa na Congo bana baza na poto azotinda mbo mwana lingi classe T asa bo yaka congé là yawa l'accès na passeport partir aéroport a bloqué tout va na no atelier matembe bazonga pasa wana bazongi 100 000 papa Roger a pesa bana mikana ndeni bande ko toucher bon ndeni so pesa mikana au moins ko ba danger papa Roger zana yango wana ba français ba mauvais hein papa Roger tika blague alinga te to akolia babenga oni evida na makala abongisa mambo bana. Ah bon, ça va, babane. Voilà, merci. On a un message à maman Dodo pour na papa Roger, maman Dodo, merci. Et la disponibilité dans notre communauté quand on est que ba ndeko ba ndeko mso baza ki libaku ya kolanda on a ba ope bazili ba kolando lelo te ba kolando lobby ba kolando parce que aux internet émission érotique on invite ceux qui osana iloba moko koloba na papa Roger na famille na yepe na famille ya moi ce parce que papa Roger a soit qui décision on a yemoté à ça qui accompagné na madame pe le moment qu'on a ba internet nous se voilà nous depuis le monde entier. Liloba na opesa papa Roger famille à papa Roger surtout pour yangonde et kabwani bozala ba moko pour trouver solution pour na bana si réellement bazana kindoki o bazoloba bozala ce boza bo moko kindoki eza malade ba traiter yango spirituellement bo traiter yango ekosila papa Roger azwa bana maman Roger oza maman zana motema na bo mama soki zaki bana no bayu abandoki okobwaka bango na banza ba église nyonso o ya minene o ba prophétie bani o kende po osilisa kindoki ya bana il fallait salango ba bokilo ya papa Roger bo conseil mwana na bino bo conseiller pe bokilo na bino parce que akoma déjà moko kati el bota na bino ba récupérer bana pe na opesa conseil na batu bandeko na biso nyonso o bazozwa bana ya bandeko baki na bango poto ba déclarer bango po bazwa ka moi dit na préfère adopter bana légalement bazwa bana te parce que naza ba difficulté mo bo pona tinda mbongo na Congo tika nazwa bana le ba ofuta bana pona sa nini ngape na gagner vie ya kitoko tezwa bana na moté ya mobimba obokola bomba sa vie lelo basunga. Merci maman Dodo, merci na ba international so bozu ba ko na biso merci à